Meilleur VP bonne année na balandi nyoso émission Lisolo ya Congo totomboli bino mobu elamu année 2021 année 2021 na émission na bino bolingaka mingi émission Lisolo ya Congo tofungoli lokasa ya sika yango ezali kaka na makomi oyo ya professeur José Adolphe Voto oyo akomela kabiso na lisolo tote kobeta oyo tosisaki nango 2020 ezalaki lisolo ya bamituka oyo ekenda sango na République démocratique du Congo na année oyo 2021 na janvier oyo professeur akomaki mpe makambo ako oyo lisolo tokobeta lelo ayebisaki biso ndenge aexplikaki biso avant tobanda émission lisolo akomango et ça est déjà une année ce qui n'a se trompé à combien je pense bien les alliés en mémoire il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya monde lisolo oyo to lokasi oyo to fungoli na année 2021 oyo ezali na ba tokosala nango 6 séries ya ba émission soki nazo bunga te toko expliquer bino malembe lokasi oyo tofungoli na kati ya émission lisolo ya Congo au professeur José Adolphe Voto ako expliquer biso mais batu babengi comment émission esili bosuki ba idée eza lisusu te professeur azokoma susu te non émission esili te professeur azokoba kaka kokoma azali ne tozolo baza professeur aza molakisi donc je pense akotika kokoma ti mokola kokota na kunda encore azana na bomoi akokoma kaka émission esili te professeur azokoma kaka émission ba rediffusion de bokomi esalamaki ebele ezalaki pona ba biso stoyebi toti na année 2020 ezalaki ba festivité na mois de décembre professeur pe totikelaki etan apema aza pe na libota aza pe na bana aza pe na mwasi totikaki apema a passer ba festivité elongo pe na libota na ye biso pe koto na équipe technique biso pe topema tobaki janvier tobandi émission lisolo tozonge tobandi te tozongeli émission na biso lisolo ya Congo émission lisolo ya Congo esilité ezali kokoba eza kokoba parce que professeur aza peka kokoba na kokoma ba masolo ya République démocratique du Congo lelo tokobeta lisolo oyo tofungoli série na kati émission oyo héritage d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba professeur alobi yango mingi héritage ya Chichi. Avant la côte, na maman Kambo na présenté bino nango ou akoma na e sous se représenter t'es invité na biso permanent ezaka kao biso stoyebi José Adolphe Voto azali professeur pour Mubandi Sango mbote mingi professeur mbote maman Laetitia boni nzoto santé malam kimia ngaelamu mubumo lamu sengo na kutana na ba téléspectateurs ya Canal King Télévision. Merci beaucoup. Nous avons expliqué l'émission de rediffusion de Kakebele. Bengi émission Katani Bolembi, professeur à Pomarasu Souté, et tout le bézard qui n'a pas la festivité au Karandenge les Kaki, qui va être aux zones dans le mois de janvier. Les lots professeurs ont émission ma commune sous héritage, il y a Etienne Tshisekedi ou à Mulumba. Héritage Etienne Tshisekedi wa Mulumba la ngi moko o énumérer biso expliquer biso héritage wana Etienne Tshisekedi wa Mulumba eza nini eza biloko ne ya famille bilamba biloko atikeli biso pour comprendre ma communauté héritage Etienne Tshisekedi wa Mulumba héritage na nini na domaine nini bon Etienne Tshisekedi wa Mulumba eza personnage munene ya histoire ya mboka na biso eza personnage moko azali à vivre na ndenge na même surtout comme président de la République mais a marqué histoire la Congo na ndenge moko ya makasi alors article oyo tozobeta masolo lelo tokomaki yango année passée à l'occasion ya enterrement na ye akufaki avant metango bayaki na ye mpona okunda ye yango tokomaki article wana mpona korappeler héritage nini oyo Etienne Tshisekedi na mosala nyonso ya politique oyo asali héritage nini oyo atikeli bacongolais oyo atikeli libota na ye pe libota politique
na libota biologique. Donc ça héritage ya nyonso. Ya nyonso globalement, globalement. Tozongeli lisolo na lelo parce que héritage ya Etienne Tshisekedi est encore d'actualité. C'est d'actualité au moni mikolo o na politique mikolo toza o depuis décembre, novembre, décembre, ni to kota na janvier awa masolo e komika union sacrée. Union sacrée de la nation, union sacrée de la République. Comme on sika, mais pour na ba Congolais oyo ba yebi histoire de Etienne Tshisekedi, comme on a union sacrée eza ya leloté. Eza moko ya ba héritage oyo Tshisekedi na baninga na batiki. Donc union sacrée de la nation, union sacrée de la nation, mais comme on a union sacrée na politique à Congo et bandi leloté. Donc inspiration oyo mokonzambo kazui na assure que azui yango na ndenge kombo ya union sacrée et sala makambo na mboka oyo na tango ya Etienne Tshisekedi pe na baninga na ya opposition. C'est vrai vidéo moko interview moko Vital Kamerhe apesaki na Top Congo a évoqué l'union sacrée, a réfléchi à haute voix, à l'objet de Kanisse, Sengaito Sangisaba Namboka dans une sorte d'union sacrée, mais il y a sur les actes union sacrée, comme il y a union sacrée, la politique à Congo, et quota, na tango Etienne Tshisekedi, tango azalaki chef de file à opposition, la bataillon sur Obazalakana qui pembe nae, période où il y a conférence nationale pour na polukate, basangana, basimba na maboko pe salai ke abima premier ministre à l'époque na kati ya union sacrée wana bato nyonso bayaki o bandimaki makambo ya bandimaki idéal ya opposition idéal ya changement bayaki otia maboko na opposition radicale pour que Etienne Tshisekedi azala élu premier ministre na conférence nationale souveraine. Union sacrée ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba wana salamaki en tant que opposant. Ouais. Ce que l'Union sacrée ou le président de la République a bien amené ba fédérer tout autour il y a non, eza presque ndenge moko. Idée eza nini? Idée au moins scène politique ezalaka na ba parti politique pe na ba courant politique. Ba parti politique ba cause les belé pe courant politique ba o baza opposition, ba o baza la majorité. Esprit la union sacrée eza que bateau basepeli basangana au-delà il y a ba parti na bango au-delà il y a ba clivage na bango au-delà il y a ba courant na bango basepeli basangana pona bitumba pona idéal moko batikana no onga na za parti onga na za opposition onga na za boy tout ça. Alors à l'époque pona na zonga mwasi mamoke pona ko expliquer union sacrée o ya Etienne Tshisekedi. À l'époque, il y a que Tshisekedi aza opposant. Il y a opposant radical. Hein, radical. Alors, Tshisekedi a évolué, il y a un jeune docteur Alain François, le parisien. Maintenant, on a comme Mokolo, c'est comme ça, radical, radical. Alors, opposition à radical, voilà, et ça autour naïe Etienne Tshisekedi, parce que nous avons incarné qui a on a détail dans peut-être émission Moussousou, le soleil bandaki n'a pas 13 parlementaires. Oyo ba boyela ki Mobutu makambo, ba komel Mobutu, ba lui makambo ndembo zuma mboka eza yango te. Il faut démocratiser mboka, biso to ça la partie Moussousou UDPS ezaka intérêt yango moko te. Alors, IDPS et Botamaki, même ceux qui gouvernement Ndimaki, parti on a été même Bango Moko, Bandimaki, Basala, parti on a. Baken Ango Boti, depuis 82, Ti, Mokolo Mobutu, Ariko Lembape, Andimi, sur que le parti est fonctionné. Donc, avant que Mobutu Andima, Bamindi, Samaki déjà. Babanaki parti dans Bango, Babanaki opposition depuis 15 février 1982, Bakomeli Mobutu. On dit matin, biso, tozali, bon, informé, babandi comme ça, ba réunion na bango, babandi, même ceux qui police armée, ils ont pekisa bango, ils ont beta bango, ba fimbo, ils ont tout ça, ba moto, mais na ba s'imposa qui pour partir na bango et fanda. Et puis bato belé au fil de temps, ba adhéra qui n'a parti, on a passé, politique en bout de l'eau comme appelle na ba limite, et puis bango va commencer à incarner changement.
Alors, jusqu'à ce que Mobutu, le 24 avril 90, je crois 90, 89, 90, a libéralisé la partie fonction de la partie politique. Professeur Nakaso Tnobolinga, expliquer bisongo pendant le lenge yokomaki. Toye basiko ozobeta so iso tozana héritage nini. Tozana héritage à union sacrée. Union sacrée. À union sacrée. Alors, donc pour comprendre l'union sacrée à Etienne Tshisekedi, à Liboso, il sort union sacrée de l'opposition radicale. Il sort union sacrée de l'opposition radicale. Parce qu'en 90, quand on va partir Botame Belé, quand on a autorisé, na bateau à na posa la partie, na bateau à na bando banga, bango tout ça la partie na bango. Mais et tu sais que na bateau na UDPS, balobi, biso toza opposition radicale. Parce que et ça, moi je me suis maintenant au bout de ces Kabila. Donc, tant que Mobutu a libéralisé, il y a encore fabriquer ma partie. Moi, je ma partie, il y a FCC, AAA, BBB, CCC. Mobutu peut, à cela que la partie est mêlée à Tinyango, l'opposition, pour contrôler la situation. Mais, tu sais que, il y a des gens qui ont lobby. Bon, on va partir, mais tu as dit que Baza va partir à Mobutu. Bissot, toza opposition radicale. Radicale, c'est-à-dire que Bissot, tu peux traiter dans Mobutu. Tu peux traiter dans Mobutu. Alors, ce que l'opposition, c'est comme un courant mi-balé. La partie où Baza Penza, il y a opposition, il y a solo, opposition radicale. Là, la partie où la partie alimentaire. C'est-à-dire que ça, pour financer Bango, tout ça. Il sort union sacrée de l'opposition radicale. Union sacrée pour Nanini. Parce que l'UDPS a montré qu'avant que le Bitumba, il est mon côté. Alors, la partie, l'UDPS a dit que le président va partir à solo, à Sanganina Bango. La partie, la partie, Bango. Mais Bitumba Zaki Makasi, la conférence nationale. Babundi pour la conférence nationale. Bitumba Siko Zaki Makasi, comment est-il à niveau que pour la première ministre de la conférence nationale. Candidat, il y a opposition, il y a Yebanaki à Makasi et il y a qui Etienne Tshisekedi. Mais, que ceux qui va créer, Mobutu a fabriqué la partie belé. Il a dit que la conférence a fabriqué la partie belé pour partenaire pour aller belé la tête de la conférence pour commencer la vote. Opposition est quoi? Alors, opposition, bandima qui va fungola, courant na bango, va allier Moussou ba kota. Va allier Moussou qui va partir Moussou, mais mingi paye société civile. Et on a société civile et ma casse. On a combo, le col va bâti, le couebo, les lois comme politiciens, comme homme d'affaires, tout le monde a quelqu'un, azande, monte la société civile. Azande, comment on s'est le cap et ambassade à l'élo. Moussala Oyo, Erwana, Babati, Baosala, So, docteur Sonji. Erwana, donc, ma casse na nini, na société civile. Ce qu'on a, on dit que la société civile, c'est ma revendication. Bitumba peut opposition, ils ont revendication. Bah, mon tête, tout le monde a Bitumba, mon côté, Sangana. C'est quoi, il sort, union sacrée de l'opposition, bah, il tient la souka allié, et comme Issoral. Comment vous échangez? Échanger, bah, évoluer. Donc, comme belé, c'est quoi? Union sacrée de l'opposition radicale et alliée. Bah, comme belé. Donc, on a ce qu'on moyen, Mobutu, là, bâtonnet, FCC à Kala, à l'époque. FCC à Kala. Comment l'histoire des académies, quoi? FCC à Kala, il y a Mobutu, les forces du conclave. Moi, quand FCC à la carte, force du conclave. C'est ça le FCC. Donc, il y a moi qui tout le monde est là, parce que exact. Donc, d'une part, il y a la force de conclave. Conclave, il y a place. Makamba va conclave, Kokende Kaba Kingakati, Kokende Kaba, et Kokende Kaba Kisantu. On a Bumbashi, et bien, les calmes, vous trouvez ça à Nénémoko. Baken a conclave, Bayokani, c'est la stratégie de Bango, de la force au bazar, proche à Mobutu, avec la force de conclave. FC.
Donc bango pe ba sangani sikoyo komaki deux courants. Kotoyo les forces politiques du conclave, FPC, forces politiques du conclave, Kotoyo Isoral, Union sacrée de l'opposition radicale et alliée. C'est comme on a deux forces au Bakene qui bitumba na conférence nationale na pour passer à la vote et puis Etienne Tshisekedi a gagné qui élection à la comme premier ministre, il faut pas nommer premier ministre. Pour ce ça ça les combat qui pas complication mais en tout cas deux forces au Sangana qui en voilà. Donc on a pour le baquet union sacrée autour pour le balelo inspiration nango et outil entre autres héritage ya Etienne Tshisekedi na baningana. On peut te poser question dans le héritage politique ou Etienne Tshisekedi a tiré le biseau. Il y a solo. Et ça l'un des héritages la politique parce que héritage politique Etienne Tshisekedi déjà mené. Tant on tombe sur le solo héritage Etienne Tshisekedi. Parlementaire au Bélibana légitime au Bano Babunga au Tangi Makambe na kati on héritage. Alors, héritage wana Etienne Tshisekedi classifié quand on a la catégorie belé. Héritage à l'Iboso, tu as un héritage idéologique. C'est un héritage idéologique, c'est-à-dire mécanicien, il y a Etienne Tshisekedi. Quand on a dit Tshisekedi, côté idéologie, au-delà, il y a UDPS. Et ça, comme il y a UDPS. Etienne Tshisekedi a influencé la politique dans le Congo, Makas. Au moins, bato aminé na politique na biso bazali on beta masola politique na Congo teza on beta masola Lumumba ya Kasavubu ya Mobutu ya Etienne Tshisekedi ainsi de suite pas musée wana alors yé pe asala ki tango belé na opposition a influencé qui mentalité surtout ba jeune ba nga osa politique a influencé bango makasi alors quand on a tombé ko aborder idéologie ya Tshisekedi Etienne Tshisekedi ezalaki nini et ndenge nini eza kolandisa matile c'est l'héritage idéologique sozo ka ba mot ba slogan na ba mot clé net yo état de droit so mikolo ka état de droit ça Etienne Tshisekedi oui eza une de à l'éloté eza ba acteur de à l'éloté tant ozo ka peuple d'abord le peuple d'abord eza makambo Tshisekedi atiki la biso. Donc, on a biso parce que on est sur Makamba, il y a eu des PST. Ils ont une idée où Etienne Tshisekedi a attaqué là-bas congolais. Héritage, je me suis évoqué que ça héritage symbolique. Héritage symbolique, c'est-à-dire que na bitumba na politique, surtout la communication politique, parce que politique c'est la communication d'abord. Ça politique ça quoi communiquer ça va lobater donc on tente ça idée na yote c'est que d'ailleurs ma casse côté wana ayebaki ko résumer ba pensée na ye na ba symbole pe na ba phrase à me cousser to ba solo que c'est que de bando lo bazai ko lo bamingi te na ba konza Congo ba to lo bazali ba to ba musée so musée zo lo ba français ou que oui mais français ça Mobutu un grand discours même Lumumba tako moi tonalité qui était là wana mais aza koloba mais tu sais que dans le ba mingité mais abano lo ba pousser mais makambo belé alors avec au résumé penser na d'abord net c'est ba phrase comme peuple d'abord l'état de droit ainsi de suite mais na ba symbole de là ko la munyere na et comme tout un symbole de communication to ko lobelango en détail net Sokatiebo victoire boy c'est toute une communication et donc etikala yo moni na mona ti le moni président également awa donc a communiqué kaboy donc eza héritage ya Etienne Tshisekedi ba même vestimentaire na bilamba na ninga kolata il était très modeste comme opposant soko eza rare au monde même ceux qui aiment tout à la carte opposition à luttaki pour la cravate à luttaki pour la costume pour la ko changer nini tenir il y a Bakos donc il y a parmi les leaders babaki Bakos c'était biso photo la cravate mais tant on peut cravate côté panzani abandon la tabiso militaire à comment il a tenu na ya safari et très modeste. Donc c'est un symbole au article libiso héritage nous sous autre abordé to lobby eza héritage politique
na héritage politique wana tobeti masolo ya bana Tshisekedi tobayike aza na famille biologique mais d'abord ana famille politique. Alors la famille politique ya Etienne Tshisekedi aboti bana ebele aboti bana ebele na kanisi soki par absurde soki balobi mokope moko babi bana Tshisekedi nyonso basa leso mosala politique na Congo te et copé sa vide. Moi je crois que 3 quarts de politiciens congolais baokwe non bato ebele o bana scène politique lelo ezala na peneto na musika de près ou de loin inspiration na bango modèle na bango école na bango eza Etienne Tshisekedi. Alors to classe quand on a catégorie ebele to beti masolo ya les enfants légitimes bana ya ndako bana o Tshisekedi yemo kwa boti bango politiquement to beta masolo na bango to beta ki masolo ya les enfants égarés, c'est-à-dire bana o balaki bana ndako mais bakei égaré entre guillemets ils ont un élément péjoratif égaré, c'est-à-dire que Tshisekedi azalaki na ligne de conduite na ya opposition radicale bana ebele bayaki batamboli na ye boiti mais moko boye ba 15 ans na bango bana wana pe base ebele na politique ya Congo to kobeta masolo na bango. Et puis les enfants illégitimes. Les enfants illégitimes, c'est bana o yo botité. Mais bazaba na yo. Zomona. Bazaba na yo. Donc ils ont bana. C'est quel bana bon. Bazaba belé. Ils ont oui tant que démocratie est bandit. D'abord de toutes les façons déjà la presse parlementaire. Au fur et à mesure que nous avons avancé, tu sais qu'il y a l'un des 13 parlementaires. Il y a un créé UDPS de mon côté. Il y a un leader de mon côté. Il y a un belé. Mais au fur et à mesure, nous avons kende mine babimaki babimisa mutu. Maki 13. Mine bamona ki penza bangonde bakomusuko ba leader fa parmi les 13. Et puis au fur et à mesure nous avons kende finalement tu sais qu'il y a comme côté kana yemoko. Alors, et comment qui elle m'a pour incarner opposition. Donc, les jeunes et belés à l'époque, au Bango ça la politique, ce que l'Union sa politique, soit Hollanda, Mobutu na Batunae, FPC, ou soit Hollande Tshisekedi. Alors, les jeunes et belés, Balanda Tshisekedi. Moussou Sobayaki na UDPS. Il y a les enfants légitimes. Moussou Sobayaki na UDPS, mais après, Kei. On a bien des enfants égarés. Moussous balani tu sais que mais bali au côté dans UDPS. Zomona, baza pe ebele. Baza pour incarner donc idéal à Tshisekedi. Baza makambuka ni Tshisekedi, et la kolata munyere, et ça makamba ve, et ça makamba minga koloba, et ça va discours ka ni Tshisekedi, mais bango ba boyi ko côté dans UDPS. Baza pe ebele. On a bien bango des enfants illégitimes, les enfants qui ne sont pas de la maison. Mais ce sont ces enfants tout de même. Quand tu vas me soucier de l'équipe, tu vas déplacer ma tu sais que bien. Tu remets un peu ma solo na bango. Héritage familial. En fait, on a su quand on remet un peu le solo héritage familial. Quand on remet le solo héritage familial, on a ma famille à privé. Que la politique. Tango mutaosa la politique à niveau wana bana na elle biologique peut bakolanda pe famille na peut bakolanda pe ezapena répercussion de couleur famille na elle eza exemple ya tu sais que des exemples à musée eza exemple ya bato belé na mboka oyo bakitani na politique papa na mwana ou papa na ba meka ki me baza belé asuka na nzela baza ebele ezala ba Mobutu ezala ba déjà quand la catégorie wana ya ba 13 parlementaires héritage familial bana pe ba au moins makambo sa mikolo donc bana o ya ba 13 parlementaires ba tomboki donc ezali likambo ya famille non seulement famille politique mais famille biologique donc bana nyonso o balaki bana ya ba compagnon parce que comme finalement leader, on a accompagné Etienne, on a la famille. Donc on met à solo il y a héritage familial. La ma camunon solobi donc nous tenons ça pour que nous ça na
mwandambu ya Etienne Tshisekedi na kati na ye. En tout cas, la oser le banque que nous Congolais presque yoso. Toza na moi Etienne ya Tshisekedi muke. Ya on a dit que héritage on a eza IDPS te. Eza au-delà ya IDPS. Eza na bato mususu ba Congolais mususu ba fana ba na musika. Musuku to bazai kuntu bato Mobutu, bato mususu ba bato Kabila. Mais na musika azo s'inspirer na Etienne Tshisekedi. Zomon. Tshisekedi article la monsieur le komoko et le kwa liboso article monsieur za que capacité à koloba non. Donc ça dit ce que makamboza on d'accord on le non. On dit que to koli na temps Mobutu c'était un demi-dieu. Donc biso président de Mobutu azala ki tout le monde aé donc même ceux qui bo fandi na ndako papa na ba osola ba banga ke mutumo akoyo kama ka yusa Mobutu. Donc batono ko Mobutu na sécurité na ina armée na ino batono ko banga aimé qui se dit tout ce que Mobutu azo banga te. Donc, et ça, parce que tu m'as passé, comme si comme donc, on a connu qu'il y a solo to reconnaître. Donc, à influencer, même au-delà de la politique. Et ça, comme la politique était. Donc, Kolandaka, Tshisekedi, la télévision, la radio, Nengaza Kobo et Makamnengaza Koloba. Et quand elle a dit, étudiant. Tu la classe, donc ceux qui bolobi bien été, attends avec la vie bien mais c'est pas bien, non. Tout ça, à cause de la mission et le quoi, donc, esprit à revendication, esprit à résistance, il y a Kobo, il y a Makambuzo, qui est malongate, il faut Kobo, ça, on doit le lui reconnaître. Héritage un peu de mon nom, pas à moi, Nanaï. Oui, moi, Nanaï. Il y a mes outils, Abimisi, Mkoyo, Zaïkatinaï, jusqu'à. Bon, moi, on a été jusqu'à après, il faut échapper, parce que ce qui moi, a échappé dans l'opéra, c'est que moi, a été. Il y a un moment au début, quand Félix Abandé, Moussala, Batouaka, moi, moi, a été moi, au fur et à mesure, tout le monde a abandonné qu'on s'est démarqué, parce que c'est ça qui fait. Hier, moi je dis que ce qui a fait Félix comme président, c'est d'abord parce que l'héritier de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. C'était ça sa force. Donc, à côté parti déjà, il y en a qui préparaient, même acteur politique qui va reconnaître leadership. On se rappelle depuis, accord à Saint-Sylvestre. Et maintenant déjà que Etienne Tshisekedi Mohamed avec l'idée tant que c'est azate Monique non bon moi on a eu le col à Koli maturité zali assurer la fonction de la partie pourquoi pas voilà donc après que la libanda na schéma wanate naka la mona to pour maki héritage familial kasi ko beta so bisolo bandako biloko ebele no bibi benza libanda ya héritage familial au bâtonnier sur le organisme. C'est ça héritage familial. N'a pas le solo ailleurs. Ce qui Joseph Kabila comme président, c'est quoi? Parce que ça musée. Ce qui musée de la on a Joseph Kabila comme wanate. Ce qui musée comme être premier ministre, c'est quoi? C'est parce que Gizé Nazala et Wana. Et là, quand ils ont belé de père en fils. Tant le bêtiment masolo, tant le biba bana ya ba compagnon Etienne Bazozonga, ba liao bazonga, ba kibasa bazonga. Na bien sûr que David Mbouaké na kenda wapi. Hein? Bazozonga, eza héritage donc eza quand la politique eza ba nzele belé. Mais bango déjà ba papa na bango ba baliza ba chemin. Ozomona basé belé na politique na biso peut-être ça l'émission musu pour totanga ba sesanga ba nzanga basé belé hein ba mwando Christian mwando nous sommes un héritage familial papa asala mosala atoka et tant moment na zoya akuti nzele za balisé à quel côté na nzela wa nakoyoka yo nengo uti koloba je pense que na ndenge ba kitani siko ya bana oyo il y a 13 parlementaires au bazui sur yo relève quoi na bandi na kotala ndenge makambo ezokende ekosima
Bon, voilà, c'est pour ça que biso tout aux accords en espoir que Simba pour l'intérêt à Congo. Pour l'intérêt à Congo, puis bazan intérêt que ça m'a comme que Simba pour l'honneur à papa na bango. Sinon eza oui ngai ce temps on a sur la mingi na ba fils à papa. Mais ma catégorie wana mingi plutôt sur la na bango. Je leur dis toujours une chose, c'est pas facile d'être un fils à papa. Papa a sala kombo, a tiabar kuna, a ebana Congo mba, a ebana monde. Ce qu'on a appelé au kombo, lati kombo na siko tango zoya. Il faut ça là tout au leka papa. Tant qu'on l'équipe papa, tu n'existes pas. C'est ça le grand défi. Le fils à papa. Biso kuto to ba fils à papa de la biso bien. Place au souka la place au soukeli. Place au soukeli la ka souki wana. Maintenant comparaison moyen za exacte référence mais yo papa ayebana. Partout qu'on les bautala, ba poser question. Est-ce que les autres maïs le papa na yo? Est-ce que mambo papa na donc ba na responsabilité mounen vis-à-vis na Kombo au Balati mais aussi vis-à-vis na Congo et l'autre espoir. Quand la présidente de la Congo va qui a réussi. Non, c'est trop tôt pour le dire. Si la fonction a joué, c'est à l'équipe. Pour comparer la fonction, non, le but est que Etienne Tshisekedi a comme président. Moi, je dis que Etienne Tshisekedi a comme président bien. Avec la président bien. Tant que tu as tant que tu as peut-être en 2030, peut-être en 2050, donc il y a valeur, il y a moto à sa histoire. Nous sommes nani oyo kombo ekotika. Etienne a couvert le combo éthical. Mais il faut se que bango pe bana basa que tango ba koleka kombo éthical. Na nenga bien. Merci beaucoup professeur Nabandi pour na souki na nawa. Merci. Je pense pour ce Zali Koya pour qu'on développer biso chaque point au tiko énumérer les lots dès na baki o isa ki biso émission za na 6 séries. Série à 6 émissions. 6 émissions plutôt. Série à 6 émissions. Oh, il y a le cas comme héritage à Etienne Tshisekedi. Na kati héritage à Etienne Tshisekedi toyo kana malamu. Na kati ya titre wana héritage ya Yachichi eza na émission 6. Oyo tokosala na professeur. Lelo ezaka ka afungoli émission a énumérer biso makambo belé oyo na kati ya tout au long ya développement ya l'émission wana à chaque point avant de développer pour te comprendre réellement héritage ya oyo biso nyonso tobengaki affectueusement ya Chichi. Donc c'est Etienne Tshisekedi Wamu Olumba. Merci beaucoup professeur. Merci na équipe technique na bandi tokutani poso ezali koya soki nzambe asondite kimia kolo na